nazolala te na makambo ya papa Evi. Nakomi biyoka yoka. Bato balobi ya eza base. Nga pesi na ndimaki eza base. Mais nazo continue biyoka yoka. Nazo luka verite na makasi. Na makasi kutu te. Nga moko naza na volonté na yoka ka partout. Na yeba soki eza ya solo. Mais makambo lisusu na yoki. Ah. Ezongisinga na doti te. Mais komo monisanga penza eza ya solo. Papa Evi a trompé Karine Mokonzi. Kosente wananu. Na chango nanu. Aparte mais entre parenthèses. Entre parenthèses. Entre comilles. Bongo. Entre comilles. Oh monoko nino. Keba. Na okoma masaya pamba. Mbote ba papa ba mama bandeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anouarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. En tout cas, infiniment, maman, merci, je vous demande. Aujourd'hui, j'ai vu Mwachika. Ça a été un rêve pour moi. Aujourd'hui, cela est devenu une réalité. Et ainsi que maman, aujourd'hui, connaît la génération Denis Nyakeo. Voilà. On est là pour vous soutenir, maman. Merci. Et on compte énormément sur vous. Merci beaucoup, merci. Merci beaucoup. Maman. Oui, voilà. D'accord, nous sommes. Na banga kia. Na kanisa ke zalaki era. Ake funda Karine Mokonzi. Po ba pesa ediso photo musoso. Makile panzani. Nzoka kutu mwana bato mayele. Bandeko. Botalanga ndenge. Botalanga kutu, pardon. Botalanga, Bolandanga kutu, boyokanga kutala. Yana ngone importance, te boyokangai. Bandeko. Nakende direct, Balobi, papa Evi. Azobima. Na mama. La marraine. Oh. Bokansa même pas ta la marraine à tatou. Bokansi. Oh. Nazoloba, la marraine de la Chine. Mimi Bonebe. Oh. Nako na lobite. Dobino soboga comme marraine. Oh. Atakutu pressant. Oh. Bosakana na batu te. Atana makanisi. Ezana batu muso boko kanisa bangote. Memi na ndoto ko kanisire mabete. Memi na ndoto ko lotere mabete. Soko loti mabe yomoko luki n'importe quel policier na balabala te français. Le baba kanga ba beto baso. Ba fimbu osali deli. Oh. Donc ngana munoko ngana ko bimisa teke marraine. Marraine de la Chine. Mimi Bonebe. Docteur Arana Suisse. Boyebiye. Mutupa Nomakie. Marraine de la Chine. Eza la baronne.
Karine Mokonzi. Ye wana. Avant d'aller na Suisse. Papa est venu na Suisse. Aza docteur. Azora salaire, il y a 5 000 euros. Bon, ma matériel me comme à 6 000. Tu vas 7 000. Ah. Oh. C'est chaud. Dans le but, c'est solo. Mais pourquoi pas? Et ça l'est solo. Natuna Batoba, pourquoi la marraine de la Chine, Karine Lobasso Kombona été? Pourquoi la marraine de la Chine a Bunga Karaboy, Mimi Bonebe? Tina Kende, to yebite. Tina Karina Boake Mabangate, to yebite. Ataya par hasard. Bandeko. La Chine de Karine Mokonzi est un jeteur. Est un pire mounene. C'est comme Mimi Bonebe. Tant que nommé la marraine de la Chine. Azo pesa la baronne Mbongo atalate. Basaki, babiloko, bakado, pamba. Na mariage, tona soka anniversaire, likamoko boykaka. Ya Karine Mokonzi ayaki pe. Ba mère fashion pe ba yaki. Pe la marraine de la Chine, abina kina papa et vie. Na kansaim ka toksei papa et vie na mapeka. Ah. Avec tous les respects, makambango, nangana monango inutile, mais si kota on atali Karine Mokonzi, yemoko na munoko na lobi, Karine a trompé, a lobi, papa Evi a trompé ye, na mwasi ya mukolo, mama ya bana misato. Na ebite soki Mimi Bonebe, ye pa bota bana misato. Me koloba kaka, papa il vient tromper na mama, na mukolo keye. Quelle coïncidence. Mimi Bonebe, azape mukolo keye. Soki pe Nathalie Mimi Bonebe. Yepe. En tout cas, alinga kaka. Ba bogare. Mimi Bonebe. Aza docteur. L'hôpital, aza déjà na ba collègue à âge na ye. Aza na ba infirmière ou aleki mukolo. Aza na ba tebele ba sala na ye. Dona bolingo. Ye. Côté mutema na ye, abenga kaka ba les plus jeunes. Boyebi bien. O bazalaki na ye. Boyebi non, sa père. Comment ni nani? Comment ngo kima? Comment ezalaki kaka? Boyebi kaka. Liboso to benge Mimi Bonebe te. Na vrai kombone. To benge Mimi Ngando. Trésor Ngando. Trésor Ngando. Ye pale la kabasi. O bazarina. O beauté na mbongo. Soy beauté ezali. Ezate. Ozaga na mbongo. Akoko bima na ope. Mais kaka na minuit. Ndenga salaki na Grace Mbisi. Grace Mbisi azaki na mbongo. Azoki pa ya wile toka.
lokola azwaki mbongo pa ya Willie Toka apesaki trésor ngando bomona ba video pe grâce temoye grâce mbisi ye moko andima bamemai na bois de Boulogne na minuit basala pe mission mokolango babete magoda basala émission apesi trésor ngando mbongo na ye trésor akei mais trésor na mama Mimi Bonebo trésor abima officiel l'homme de sa vie ya mama Mimi Bonebe yango babanda ko bwake na la baronne bala liboso Mimi Ngando Karine Mokonzi azwa même trésor Ngando atia clip na ye na Facebook. Ah, mama Mimi Bonebe, historieuse à Lukuta. Yanga banda kutuna. Mais comment kobino bini kaka na papa evi na tchekate na banda kubituna bongo kutelimbisa ngai. Na zako mituna koya oyeka kapa ya Karine Mokonzi boyebani sika. Papa evi pazo renier. Karine a présenté ye. Bon, na tcheki peka akate na wana. Bon, na lo baga vérité. Na kamwe kaka boye. Tamu keka Karine Mokonzi alakisi. Trésor Ngando. Azo bengo Mimi Ngando. Yo change kombo. Mbala moko babwako kombo na yo. Mimi Bonebe. Gana kamwa ki. Mena lo baki bon. Ta mususu olingi te mokili mobimbe yeba ke trésor Ngando mobali na yo na réseau professionnel na musala banini na mitungsaki mingi te me namonaki yango un peu drôle tangu Karine aboaki première fois omonaki te na mitunaki bozaka katolika moni mais lelo na comprendre bokabwanaki oboyaki trésor Ngando tango boyaki okomaki no dengwana bo ubie boboyanaki te so na okansilo mabe limbisanga oza docteur naza na vertige po en vérité je vous le dis nalingi makambo ezala total lokuta ezala buzz na ko juger la baronité asali buzz na komba mobali na ye oya bali ye kobala te poka ekitsanga motema ekitsana ba mama ya la Chine nyonso motema mais soki Mimi Bonebe mutabeti la baronne Mosinzo bandeko awe zateke o la baronne la plus jeune kitoko non Mimi Bonebe amesana ko gérer mibala ba jeune amesana ko gérer mibala succès botalaka modèle à gérer trésor Ngando a gérer kitoko boyeba trésor Ngando akoli na poto aza bledar te banda moke trésor Ngando azalaka Ngando sa père Al-Qaïda Bogara mais tala nenga kwela Mimi Bonebe tala Mimi Modeme tout d'abord Mimi Bonebe pe bakoza na bango age moko yanga na moni mokolo te mais lokola bazo benge mère ya ona chabo mais so na tali trésor Ngando
natali papa evi bakozala na bango age moko age moko mpe na yoloba babotama ane moko yaza mwasi te mwasi akomona na ere moko neti mokola mobali me bwa age moko bien sûr mibali mosusu mpe bamonana neti mokola mwasi maza mwana mokeke mwasi wana yebi me trésor ngando aza mpe moto akala bon tolobela ba age te tolobela mosinzo la marraine de la Chine bino mpe bozelaka nasilisa la marraine de la Chine. Vous comprenez, non? Bon, bah, la marraine de la Chine. La marraine de la Chine. Ça, l'on peut marraine de la Chine. Bon, toyokate sok sa longwa. Attention, toyokate so makambo eza solo. Touche même na Karine Mokonzi la baronne. Est-ce que makambo ngo nayoka ki mpenza solo? Tona lotia ona ndoto. Tambo suna jibane. Bandeko. Na jibane rubiene. Pona reconnaître na liboma te. Fona sala geste nini bolo bananga. Ponga mo pe na mituna. Bato maboma bayeba akana maboma. Mutali boma ayeba akana liboma. Mona mituna. Mota na moni mutali boma mobali. Azotia mutali boma ya mwasi litoi. Na mituni liswazoe bakana liboma. Azoe bape o azotia litoi ana liboma. Azoe bape basha kitoko ebele bazoleka. Ataka bango litoi te. Baza lokola yete. Twazomona bango mindele. Oyo azotia litoi mutu mwindu. Twazomona azotia litoi mundele. Yepe mundele oba otambula batu mwindu. Na mituna. Mebandeko makambo Karine Mokonzi oyo gana zo kontrola makasi. Na papa evi. Mebino bokeba. Eko belisa bino libome. Ayaya. Oli kamunia munene boy la barona zo beta na bonane. Ana posa bato balia Noël na bonane ma beto nenge. Po auyo turo bazozoka kate ba olia bonane mabe. Ndenge la barona mesana kolalisa bango. Kolesa bango ba bonane mabe. Kolesa bango bonane ba mpukwa mbo ya ndako. Ba mpukwa ndako vraiment ko. Turo na ebite so uzana ba chinois. Mama Mimi Bonebe abeta. Non. La baronne Mosinzo. Na mobali oya bali. Na mobali oya bali Karine Mokonzi la baronne. La Chine contribuait peu pour la fête. La marraine à Karine Mokonzi, la véritable, n'y est pas contribué. Bien sûr, voyez les gars, na calme tout. Y a-t-il dans l'enveloppe, il y a blé. Non, 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 non. Ce n'est pas vrai. Mais où est-ce que ça somme? Oye kozala somo soki za bongo. Tokokota 2024, tokenda ngo tina 2025, voire même tina 2026. Hein? Mama Chari.
Ah, mama chari. Ah, passaging. Passaging. Ah, mama passaging. Ah, mama passaging, wawiri. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. La baronne a le bail de besoin. Soka tangeli biso na kombo to ya okamwa. Aloba bon ouais. On a zo vacciner été. Bon, attends na vacciner cause vertige. Malobaki mwasango a mokolo na ye. Mais sozo tali pe papa et vie. Na Suisse pe. D'abord singa pe la kanse bon ouais. Na kanse ex mususu ya papa et vie. Azape mère. Ye pa na 3 bana. Mais na boule na lobité. La borda ninga koloba azongeli ex na ye ya 3 bana. Azape mère azana mwana moko sakoma majeur. Sikope baguya papa evi a mutabagute ou ene azalo kwa papa robo ponga papa robo na basi na zana gute onga na linga batea mike batea minene basi ya pembe ya choko non namona ka basi to kitoko bien sûr basi ya mwendu namona ba kitoko lega na ba métis mais gona ngaya basi to panda na botama papa évita musupe bongo bon bolimbisanga avec tout le respect nako kantine mabete abala la baronne papa Evieza un homme fidèle. Ah oui. Papa Evieza un homme fidèle. Papa Evieza fidèle, oui, fidèle. Papa Evi fidèle, oui, fidèle. Papa Evia Rosalango te, nandimite. Papa Evia matekna chipoyi. Papa Evi abali la baronne avec honneur. Papa Evia koyoka sa maman Henriette Sonité, maman oya botaye. Papa Evia koyoka sa famille na Belgique Sonité. Papa Evia koyoka sa bandekone o bakendaki na lopango ya la baronne Sonité. Non. Papa Robo de la te. Non. Papa Robo. Osa Robo. Ba Robo va de la te. Oui. C'est ça. Papa Evia fidèle. Papa Evia tromper motote. Azoke ne musala na na cop bien. Asala na cop. Na lobita asala na cop. Non. Compagnie moko alimentaire ezala ba magasin kuna minene. Na kata Suisse kombo nango cop. Cop penza ye. Oche C, oche ba omi bale, oche P, oche S. Cop. Bolo ba cop c'était cop. Papa Evia fidèle. Akok sa mutu sonite. Mama bibi bonebe. Na koti pe na Facebook ne. Ache nzembo moko. Motema ne sanduku. Abimisaka te. Mama. Oh. Pingila. Na tindi yo tok bakisa makaka diaka. Sozo tala ngai ko bakisa eloko te. Bande ko bolimbisanga. Pingila zolanda ngai. Azoloba makaka diaka. Nanu kuti na che mission na kata YouTube te. Ya zolanda nga deja. Pingila pumbwaka te. Na yoki bandeko. Na matoyi na nga moko. Makaka diaka. Oh, eza analyse. Tout d'abord na lobeli nzembu o mama Mimi Bonebe ache. Ache onka lobi.
Taonga na landi ba makambo tuba mission ya tiangwa lobi azobi na pe motema nanga sanduku tchikiji. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Oh, soke eza boye. Bien sûr, eza boye te, hein? Mais soke eza kaka boye. Faut ba chinois tout ça la bunker, hein? Bunker, peint, comme on voit na bunker. Na sous-sol. 300 mètres na samabele. Tovanda. Poso tovanda samabele. Na 20 na sud na samabele na 20 mètres. Keba to na kata parking, hein? Na kata parking. Bolingo na kata voiture na parking. Ah! Bandeko. Ngamo na beta biloko na parking. Ezaka niveau mususu. Nano sali ata mouvement te mesaka. Na kota kote kuna te. Ok. Ba douleur boga de ya patient. Ok. Je suis de cœur avec vous. Nous sommes ensemble. Mais papa Evi, à quoi sa famille n'est sonité. À quoi sa famille n'est sonité. Pour la histoire de ce bongo, papa Evi modèle a commis sambu sa na famille na ye. Na kanza bande kone bando wanga na ye. Atabolo baka mona mobali. Ako bima na basi 100, 200, 2000. Équipé be bana mibali yango. Bana mibali nyonso te. Bana mibali nyonso te. Ba famille nyonso te alaka m'en hein. Ba famille nyonso te. Ezaka m'en fou. Papa Evi azali kote mususu. Mukongo Bandundu. Musakata je crois non. Kote mususu. Mukongo ya Bazai. Munyanga. Siko kote Banyanga. Bakosilika makasi. Mama Mimi Bonebe. Asa Munyanga. Na chikanan. Na chikana sukawana. So mama Mimi Bonebe Munyanga. Aïe. Na Paris ba on bisanga boy. Tout le temps. Na bana bandal. Ya basi. Bino bana njeli. Soko lingi ngai. Ato bali ngai. Suka nango kele bana ka mwana njeli. Ngaba na otuna bango. Bana njeli bali. Disecteur te. Bat nyoso baba manyanga te. Munyanga fo bana ka munyanga. Bana njeli. Atana nchango etonda ba Congo. Tokoma pe ko bana bangala banini. Bongo siko mwana njila ke bala banda, mwana bandal. Likamine ko tinda ke mwana njili. Fazonga kaka na mwana njili. Metango na komo vérifier. Ba vie belé o mabale kufa koma na mwasi muswami bale. Toujours mwasi abala ki boso ala ki mwana Kinshasa, ya Barumbu, ya Bandal, ya Limete. Libala ne ya suka mwana njili. Bon. Bolimbisanga. Awesa mama sekite. Ezape makambo abaya na njili te. Ezape histoire bolingo te. Ezali Karine Mokonzi la baronne. Mama réseaux sociaux. Waza capable a comme ça moto poussière. Karana maloba. Karine Mokonzi la baronne. Na maloba ka komi poussière.
poussière penzako poussière. Ah non, ce n'est pas vrai. Eza bongote mais pour nani la baronne à Luki Makamba boye quoi que tu as sur internet. En réalité pixel yete. En réalité, yom tu as le téléphone ko. En réalité bika ko bloquer bateau. Donc en réalité bon de côté là. Te nasuki sawana Evi Junior pardonné à likolo yepe banda kabula ndaku akoma osala makambo ye moko so makambo eza solo Evi Junior aoluka appartement na ye na asir ata studio même na 6 mois aoluka ndaku na ye nkolo ata nazoseka eza makambo akoseka te so na otala bamama ya la Chine bakotisi mbongo bakoti mpenza mbongo bakisia na bakisi esalamaka soso te na poto bazongeli esala neti eno ya poussière bamama ya la Chine bakomande eno bapesi bango kisi mosusu attention balobi oyo te oyo totalaki na télévision bazopekisa balobi oyo te wana bana kopekisa eza mosusu bango balobi yango te kaka eno mpe fo ezalaka ya poussière mambo ya kofiba mpe eza te ya poussière kaka bakisi wana ezongi bazomela nana mpe bango tension bazozo te ye moko la mama l'empereur icône ya la Chine ya réseaux sociaux Karine Mokonzi la baronne ye moto explose makambo tu ye moko moto asali yango boye ye moko apesi bamama douleur siko bakolela pa ya nani bakolela pa ya nani bakolela pa ya nani bakolela pa ya nani Le cœur est un muscle sensible dont il faut prendre un grand soin. Donc, ceux qui tiennent à la vie évitent tout simplement d'aller fouiner dans les portables d'autrui. Mais que ceux qui ont envie de se suicider n'hésitent pas à aller foutre leur nez dans des affaires qui ne les concernent pas. Vous mourrez plus vite que sauter du 5e étage de votre humeur. Eloba lango Davido gadu gala go eli koloba fanda na mobile no la tangwa pasi oyebi lobite okolela pa ya nani mbote comme on a Nadia nalinga ekana pesa explication nalinga la po batuming ba otunanga la question concernant vidéo on a postaki Léona Tongo oyo ezolobela makamba de veloterie pour bato bayebi de veloterie te eza jeu moko ya hasard loterie ou ils ont permettre bato ba immigrer aux États-Unis légalement ba ya kosala wa kotanga et ko devenir kokoma plus tard ba américain donc alors siko pour le moment devait l'autre dans le bandité et banda souvent la première semaine il y a mois d'octobre et ici la paix la première semaine il y a mois de novembre. Alors si ko tozo zelana nous loi ya sika pour chaque année basala ba loi ba bimsa ba loi na bango ya sika ya on est tozo zela que immigration américaine et bimsango. Bon nazo tanga ba rumeur par-ci par-là menga kena na ba rumeur tenga na kena na site origine, OK, source origine et tout et pour au moment où on a publié dans le monté mais ba rumeur ezobima que nini jeu kobanda le 16 octobre. Alors na ebi na ngate na zo zelande pe na source origine
il y a site américain où il y a immigration, où il est confirmé ce qui est exactement quand. L'année précédente, question simple et tout ça, où il fallait qu'on réponde combo complet, place au Botama, Mboko Botamela, Nini place au Vandaka, place au Vanda Sikoyo, numéro de téléphone, adresse et email, statut marital, ce gobala, aux assingletons, ce qui nini au Koufela, Moutou, au Bota et tout ça. Niveau, il y a classe. Et aussi, quoi d'autre? Numéro P à passeport. Passeport est obligatoire. Passeport, il y a voyage. Alors, ceux qui osent un passeport, ok? N'est jeune ne bandité, on a conseillé binobo qui nous reçoit passeport de voyage. Il faut bêta un passeport valide. Il faut que le passeport n'a pas valide. So, bossa a surtout, so bossa déjà un passeport, bo qui ne roule pas passeport sikoyo. Il faut que bossa un passeport, photo passeport, ok? Ou photo passeport wana mukiana et tout ça. Bo quand ça peut ba photo passeport. Et pour na batu, baza ba question de ceux qui par exemple azana couple et tout ça et mobile quand azana passeport moi c'est un passeport est-ce que ba ok beta yes bo ok beta ou beta ou tiape moi si na on est dépendante na yo na ba na pe ba ozana pas dépendant et ceux qui par exemple binum balé besoin un passeport bo ok beta bo ok ça deux applications séparées mobile et aussi application na otia banana e nyoso na moi si n'est pas dépendant et moi si pour beta na côté na or cité p mobile ina bana neti ba dépendant donc beaucoup ça la deux applications séparées et ça n'a problème donc bozela comme je viens d'insister bozela que nini date officielle bima dès que bima na postango nini sur Facebook nanga et tout et na hôtel la bino pe ba lien comme ça bino mo qui nous vérifier ba information pour nga na zoaka nini ba réponse na site original source vraiment originale et tout ça la naka bilanela la té et na postango et tout ça et na osala nini résumé il y a exactement maramini ni bazoluka et tout ça comme ça et aux a plus facile au lieu qui nous telinga na bon mais qu'on comprend bandé et tout ça non ça les labino résumé sur exactement marmini mbazo senga à nous donc boke nous avons passeport nabino de voyage le plus tôt possible avant que j'ai banda et bo ça la pe ba photo passeport nabino ok nzamba pambola bino na lingi bino mingi et bonne chance d'avance bye. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour bonsoir balandi nyonso ya Elengiakomba Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner fan nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengiakomba Congolais TV vraiment. Amour la chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss yani a danger. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzamela ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mon boss JP Kiama ona na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour bonsoir balandi nyonso ya Elengiakomba Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner fan nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengiakomba Congolais TV vraiment. Amour la chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss yani a danger. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzamela ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss.
napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na bakalanga Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamu na zana chaîne ça qui toko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba ça tolo la zaki. Bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.